Eh, yo, azalaka muninga na yo te ya. Oyebi yango ti. Papi gen, tolbe la vie, tolbe makama monde ya mokili. Normal, normal. Nada ba camarade te, nada muninga na yo te, tolbe la vie chez Papi Gen TV. Bonjour. Ton côté les sous. Le loto à dimanche te, le loto à dimanche mukolo ya lomingo. Ndengo koti wana vanda to solola. Ndeko bandi kotala biso boy. Vanda to solola. Tia pena kiti vanda to solola. Omeloza mukolo ngo oyo bato bakenda koluka nzambe na ba makablo, hein, isika oyo bato ba tonga atongela nzambe ndako. Donc yo muto kenda koluka nzambe na bandako batonga tia kiti vanda to solola. Awa toye ko obligé mutu te. Awa toye pe ko pekisa mutu te. Mais toye ko talisa yo makambo eza koleka. O ezali kanga dadi. Ce ko tali bien banda to bandi kanga dadi. Déjà merci hein, na ba oyo baza ko comprendre déjà démarche pe projet na biso zalaki nini. Merci à vous. Kanga dadi ezali plateforme place oyo, c'est-à-dire d'être benga mur ya lamentation place batu bazoya ko makambo eleka ebele mutu muso azana problème akoka ko partager na mutu sadi elekela ye amona ke non po moi batu muso so expliquer likambo moi tamso pa bano ya lokuta ebele pe makambo to lo mutu so tuna di ah e makambo wana me makambo ngota amona to so wana so ta à téléphone. Ça n'a rien à voir na pensée na yo. Kanga dadi eza pensée ya motuté. Ezali kaka mwana wa botami na to lobe la vie. Nous tellement so lobe la vie. Siko kanga dadi ko bima. En tout cas, vous allez pas me décourager. Na osenga na ba vrai. Oyo bolingaka vraiment kanga dadi oyo bolingi oyo bo adopter kanga oyo bolingi vérité oyo bosambela pour na biso. Il faut prier pour nous parce que quelque part on est aussi combattu hein. Bato pe ba bundisa biso na makambo to lobaka oyo bon homme d'abord que le maman na fatigue ko sarana tête arrive plus à parler obi ko loba oyo yango na bisa bato il faut repasser en nzambe merci na circonstance biso attendez quand on loba il faut repasser en nzambe merci. C'est-à-dire, quand tu arrives à faire sortir des mots dans ta bouche, il faut dire merci à Dieu. Parce que les gens ont ébélé, dans un hôpital, il n'arrive pas à parler, mais au monde, à ça, il y a besoin de le bâtir. Parce que les autres étant, Teddy Mola, Washington. Donc, ils ont l'accès que Koloba, ils ont grâce au Nzamba Pesio. Lorsque l'on a tongo déjà, miracle ya makati za kolamuka. Deuxième miracle, les alliés, qu'on sa voix pour et bien les gens hôpitaux, parce que mon sous monde il faut un stylo na feuille pour ameka. Ko rédiger makambo ya linga loba makambo ya zana na motema po loba donc siko tala grâce au Nzamba Pesio ozobimisa maloba donc faut que sambela pour na biso ya mo boye ndeto bisa maloba oyo boye pour Nzamba continuer toujours pour inspirer biso moi mutango pesa biso neti biso les abou moi mutango c'est tout solo maintenant il faut développer c'est-à-dire ça les dissertation mobile il faut développer sujet ya mutu OK non pena na introduction, qui na développement, après qui na conclusion. Donc il y a un moment où on ça là, awa na kanga dadi. Ce qu'on dit pourquoi kanga dadi tu n'as émission là. Mais merci parce que batu misusu, batu pas émission mais il commence à comprendre petit à petit. Et je sais que vous allez bien comprendre parce que awa ils a place yo. Et au tika la boye, il en restera ainsi. Tout le monde est d'accord, le bavien ngai, c'est ça ngadi clé boa. Pour que les gens voilà alors tous autres retour et belé là qui et c'est qui doit avancer mais tous huiles sous sujet oyo le but le bel qui sur
ndeko na biso ya mwasi oyo abanda kotinda mbongo na Afrique. Non, si je te beta ki to baki ndeko mwasi atinda mbongo na Afrique, mobali na ya zwaki, si je ne botaki, ba si je o msu to le bela ki en lobby. Donc lelo et boti de sous. Donc nous tous sur la sur Yango. En tout cas, Benda Télévision. Ceux qui nous ont abonnés, abonne-toi. Et tous ceux qui nous ont partage, c'est vraiment important. Tout le sujet, sujet vraiment très complexe parce que Batu Belé, Makambo et Kota Bangoti, na ba mo l'épinière. Donc, et Kota Bangoti na Katia Mikoua. Du coup, c'est pas facile, il y a Kobimisa Batu na bajan makambo, mais en tout cas lelo toza même sujet ou plutôt tozi yango au moins tozi yango au moins trois makambo. Alors moi to ki na moko ezate to sangisa on tout, donc vous allez nous comprendre to ki na mbala moko otomeka ko expliquer bien. Alors tolobaki déjà ko tindaka ozana poto otindaka mbongo na Afrique batu mo basela ko ba prière. Atoza na poto oko senga ka omoni boy na sengi par exemple na bi bon batu basambela pona mais na tindeli batu ana mbongo te na lobi ki non ou ko se sentir que nzamba touché pour na kananga par exemple, c'est dit pour rendre no bibisa maloba boy ne maloba bi mana munoko nanga grâce au nzamba asalinga bisam ya bisa maloba na munoko nanga ou ya kozwa temps peut-être pour prier pour nanga na cadre que nzambe a arrêté c'est dit nzamba kanga munoko te. Nzamba pesa et puis pesa nga sagesse ya makasi lisusu. Mais na corrompre mututé na sengi. Oko osenga mutobi est-ce que tu peux prier pour moi? C'est normal. Mais koko misa yango okoma ko sala ba Western Union, okoma ko sala ba ria ba Manigram. Okomisi ya c'est-à-dire le mutu na commission business yope on a eu sikoyo ezalwa neti nde ba mon peuple péri faute de connaissance. Donc yo pena connaissance wana tellement zangi yango. Donc et bungiso makambo beli pour yo zo continuer na molili. Or mutu wana yebi yango moni bible oyo lelo yo soko zo tala bien ba de konangai avant na sujet na olinga na bisa oyo ya bible oyo bato beli baza ko tanga bible na kimosuni bato beli ba tanga bible na kimosuni. Tu peux comprendre la Bible. Oh, si tu as la Bible, on comprend le lot. La Bible, il faut vraiment dans l'esprit. C'est-à-dire, Senga Nzambe, avant la Bible, Nzambe peut s'en avoir connaissance. Parce que, quand la Bible, on a Nzambe, mon peuple pays faute de connaissance. Ce qu'on a besoin de connaissance. Et puis, tant que vous avez connaissance, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Okoyeba vérité ya kosakana te. Vous connaîtrez la vérité. Mais okoyeba vérité yango soki si seulement si okoti penza na mutindo ya kosambela. Plutôt il y a voilà il y a prière et puis on se confie bien dans Nzambe. Nzambe pesa o révélation ya makambo yoza kotanga. OK, na oka ki budi te. Voilà. Quand on a besoin, il y a 10 000 personnes. Si 2 personnes battent biso et 2 personnes va trouver moi quelque chose, eux qui comme on a changement. Biso de gloire à Dieu. Thank God, bon anglophone. Thank God. Donc quand Gadadi tout ça on a été pour na, oui c'est sûr que non, t'es au moni, on a besoin il y a 1000 personnes battent biso. Moi 2 personnes ont déjà comme en pluriel pour na biso, ça nous suffit, c'est tout. On n'est pas là pour que tu battes la biso non tout ça bitumba na mututi. Donc yo kanga kwena yo kende la kwena yo biso to kanga kwena biso to kende biso malembe na bato ba comprendre biso tout doucement. Alors l'autre sur la surnom. L'autre sur la makambo ezolika na kati église pour te suivre moi masolo de na biawa mes amis ça te rebête en monter tout 5 ça le soir les te rebête tes alliés il y a baso kanga batu bandoki na église
bakangaka bato bandoki na église. Église oyo ekangaka bato kaka bandoki. Oyebi déjà kokanga bandoki ezali, c'est-à-dire pour faire peur et pas ya mutu oyo mutu azo en église. Tant que la qui sait déjà que kindoki ezali, tala kindoki ezali, c'est-à-dire tu lui fais peur pour il faut ami kota pena siko pa na yo pour yo nazo l'accès que note bandoki ba do yo mtobi bandoki. Mais d'âge mon groupe quelque part balobaka ndoki ayi baga ndoki. Pour des singa za boy na bi ndoki. Obi ndoki za ndoki na misalati. Kindoki misalati. Misala mutu moko boye parce qu'il y a des ignorants, au moins mutu moko boye. Il y a des ignorants. Ba bisabi que non, au moins loko oyo soko zui mayo yo osopi ngo na se na porte na yo ndoki akuya lisuti. Est-ce que ndoki pena po koluka yo fa banga mayo wana? Moni maki oso bando na se ni na yo. Est-ce que ndoki pena po ça la fo? Ce sont des croyances moko yo à 2 balles quoi, à 2 balles. À un certain niveau batu to qualité to yoki makambo moi trop. Yango no moni ti lelo batu baza kokota to ça l'émission moko wa karaté bo mona. Et voilà, je crois que c'est la première émission et likana kanga dadi oyo to yamba mutu. Bo mona comment les escrocs opèrent, comment ba escrocs baza ko opérer awa na mboka oyo. Et puis baza en Afrique te baza awa. C'est-à-dire kokanga bandoki na église yango to komeka ko développer yango parce que to suis moi ba sujet nango tango bazo kanga bandoki na église, c'est-à-dire bako tinda yo po boya famille na yo lisolo za ni tok ni mama no ngwana eza ndeko moko moi si aza awa na Paris a précisément selon lisolo kutana kana ndeko monde no baki masolo ya ba faux prophète wana o baza libanda et ça la maka de bouche à l'oreille ndeko mo bande ko sala na ye abete lisolo obi obi ke ngai nazana maman prophétesse moko na Kinshasa sambela kadaje pona maman prophétesse comme na ye prophétesse Olga habité sur le baron point nga basublo mo ndingo wana maman prophétesse Olga doji dossier na yo ndeko wana mwasi bakuta na muninga na musala abeteli babeteli lisolo tellement basi ba na besoin ya miracle. Okolota na obendo to kolota no ndoto ndoto kolota na yo ko kansate ndoto solo temps déjà ça rêve. Ba obi Dieu pas tantôt d'une manière tantôt d'une autre. C'est-à-dire Nzambe pour asalisa yo il faut yondo lukaye. Le salut est individuel. Ko kansate so yo papa au sambelaka. Bana na honnête dit frère j'ai faut répondre ba tout le monde ba non est-ce que bana na yo pe yabi mais na bana rapela te ba quand ndé non te ba tout c'est normal. Parce que le salut est individuel, vous constatez, donc là, il y a un chef fongue, donc bana na yelo bana oyo bimi pa ya chef fongue bana na nyos tunde fo ba hérité qui vous conseille ko non faut ba ngope ba luka qui vous conseille ko c'est comme ça. Donc on luka ko te ko tinda mbongo pa moto. Bref. Serre na biso oyo tanga yoki lisolo. Que maman prophétesse moko nanga ba komene maman Olga. Aza danger yepina soit le bino makambo déjà kitoko. Serre na biso yo mato tanga kombo na été mais to lobia wa to préciser aza na Paris yao serre na biso yo andimi ça m'appelle numéro na ye tellement curieuse à un numéro a bengi pe prophète tanga yoki déjà eu non un numéro na pas nani non comprendre parce que ça mes gâteaux seulement ndingwana par rapport et kenda bon tanga yoki bandi ko solo la bandi ko sambela pona ye na ebisi yo lelo oyo famille ya ndeko na biso ya mwasi oyo famille na mobimba bakoma ko regretter pourquoi parce que ndeko na bango akanga bango tout bandoki na papa oyo abotaye na maman abotaye na bandeko na ye tout akanga bango bandoki akanga bandeko na ye bandoki mais sikoyo omoni kopa ngo ya landeni kopa ngo ya laka ndena lobiawa tomba bisi komba kindoki c'est-à-dire c'est pour te faire peur. Donc c'est-à-dire il faut isoler yo pina quoi. Vous comprenez? Il faut isoler yo, il faut benda yo penza pour comme pempena, c'est-à-dire il faut bimisa batu tout. Baba ta misama be, faut bimisa batu tout baba choro.
so tant yo bisa bato so bandoki sikoyo yo okomi na méfiance na bato okomi kokima bato imagine ba biso benaki non ndeko na yo intel ndeko na yo bokola bokabola tolia nango yebi on tondo lia sani moko biso nyosto fufu sani moko kati ba tartine ba di sani moko bombeli ombeli soupe tike munga meli soupe rone kinduki ngo ezalaka te kaka lelo okomi mokolo boye okende kokanga bandeko na yo bandoki meso bandeko no ba bandoki église ya solo oyo ekangaka bandoki osambla mpo bandoki na babikisama te donc salut eza kaka mpona bino moko bango loka ba bandoki loka bokanga ba bandoki fo bakota lifelo bosambela mpona bandeko na bino bandeko na ngai mwana mwasi oyo abunga nzela bandeko na ye baza kolela ya kolela aboya famille na ye est-ce que eza normal église etinda yo boya famille na yo mwana mwasi akoma kolela yango wana moninga azolobela omoko na bisa bato au moins la vie il faut koyeba baninga pe masolo muso yoka na matoi na yo eza masolo mususu ça va te décourager na ndenge mo ya kosala te mutu na vie mo fo ba kosala part des choses mutu ko yate ata mwasi na yote parce que yonde mutu dirigeant ya famille mwasi na yote mutu yo zuko ko ya ko expliquer que non ah ta la place on eza bo non non ndeko na yote mutu yo expliquer te yonde mutu za na yonde mutu za na clé fongola eza pa na yo fongola eza pa na yo donc na ba âge où mutu yo ko sa hotel par exemple non côté kuna bazo pesa eza mutu mo wana so okuta na ye mbala moko vie na ye bongi mutu nyoso za besoin vie na ye bongi mutu nyoso ngaka za bien à vivre vie moko ya stabilité à vivre bien so tangu ba ye ko ye biso eloko moko ne ono mutu moko intel ndenga za yeso mama na so keka pa na ye apesa no utelo uteka mo singa mo so apesi ka so kangi singa na c'est fini ndeko nanga mensonge ya premier na loba ki awa nazo ba chaque fois nzambe so alinga pambola ne yo aotala mabunga na otala mabe na yo te nzambe so alinga pambola si seulement si nzambe vraiment avec nzambe déjà dans to yebite nzambe a mutu te nzambe changera pe maloba na yete yeba benga rabi oyo qui ne change pas atika la bongo soka lobika ko pambola yo akopambola yo la 2024 opambola 2024 ce qui par exemple yo tozana 2022 au sali n'importe quoi moko et même na liwa moi que projet nzambe zaki 2024 termine on va kuna yese o kanga nzambe lokuta nzambe te o kanga nzambe lokuta te parce que nzambe azana plan moko déjà souffle de vie azo pesa yo balengo so bana Kinshasa moko boye na lobagelo moko na yambaka mwana moko petit fali mwana na uta buende na bokungu ikela bakanga ye bandoki combien de fois à plusieurs fois bakanga ndoki na Kinshasa wana na bakino donc ya uti una fode masu ayeti na Kinshasa akomi na kini ta akomi na Kinshasa place ola les ati ana ndeko na Kinshasa amolala na balibongo libongo bango bengane na libongo abimi akomgelala na babar donc ça dit place do ye ndeka tambola wana place au pongi okutela la pendant tout ce temps bakino bazana ba parler azata na bango lambe ba mama na bango lambe fufualia mwana nazola bon bakino bazokangira ndeko bazobeta ina donc akimi tellement zalaki déterminé za un objectif na yaki que ngai il faut na réussir la vie na tala lelo bakino bango yo sala test pas na c'est-à-dire le lomi pour engager bakino ya bana zo bakino moko so bakino moko bon esprit bien botika kofinga o yaza villageois noko ngona ngate babala na kino mo ngaba se kamna kino ngana na villageois pour na bikino kombo na villageois c'est l'esprit spirituel nde yango wana spiritas nde yango wana comment mto type na bokungu ikela yeti et sujet na bisote ya ekotika yeka c'est-à-dire c'est pour dire na bande ko na biso o ba na ba jeune kino o ba lelo na kino nkobi to beta lisolo bola mukabo ki dit ba trop
koyembela mutu ernyoso jalelo soki ndenge ni donc trop bref tout le temps biso ndeko mwasi oyo sa famille baza kolela makasi. Pourquoi balobi trop c'est trop ndeko na bango akanga bango nyonso tout bandoki ndeko na nga koki pe ko arriver pa na yo okenda église mo boye église wana bataliso balobi ndoki intel il faut tout nape mo boye pe quand même boza batu bokenda pe ba classe on a ba classe likolo okoluko yeba te be sikoyo kindoki bomoni ngo pa na ye ndenge nini kindoki ngo asala ndenge nini parce que nde balobi on les salut individuel donc nzamba zaka wana pour protéger biso nzamba ya likolo makambo wana tu moni kama mwa to kindoki nzamba ya likolo nango église no go bando kende bakanga ka batu bandoki c'est-à-dire au moins neti na Lagos toza na Lagos na Niger bana balianga ndo na pesi binombote na église à Lagos bateyaka business vous église à Lagos prédication na bango ya business moni église à Kinshasa prédication na bango mingi ezalaka c'est-à-dire faire peur aux gens kolakisa batu bandoki nanyo a bloquer yo est-ce que mutu mo bazana est-ce que mutu mo bandoko comme ça faut pas croire ça est-ce que mutu mo benaza na droit ya bloquer batu nandeni ou soit nzamba za lisute tolba ningwana ou soit Dieu n'existe pas parce que si Dieu existe réellement oui Dieu existe parce que neto vivre boye neno lo baboye c'est grâce à Dieu. Si vous n'avez pas existaka, comment vous croyez que mutu moko boye donc ça dit nzambe a sali créature na ye après mutu moko boya ko bloquer créature nzambe non le ban nzambe mo va permettre makamsu salam pour nzambe déjà ba bien akabolaka gloire na ye na batuté le coup mo nzambe apesa ngo pa mututé etikala pa na ye moko pour nyonso fezonga ka pa na ye. Oh, gloire et louange à toi Seigneur. C'est-à-dire il faut que ça et tourner zonga pa na yemoko. Tika ko pesa ka batu misusu lito ina yoba ebiso ke non. Omoni bako kanga même na mobile misu bakanga même mobile na endoki. Yabi mona mosi moko aux États-Unis. Bakimisa ye même na bana na yemoko. Ba ebise ba ne ba bandoki. Tala niveau évangile comme na mokilo. C'est-à-dire na bana na yo moko bakangi bango bandoki bakimisi bana na yo loin de toi donc na motema na yo yini bana no bi bana ba bandoki mais attends bana o yo boti bana o yo bimisi na nzoto na yo c'est-à-dire à travers yo na mawanzambe à travers yo bana na babimi de lo bana ba ko bandoki mais siko yo so bana ba bandoki kasi yo ne maman na bango yo ne papa na bango yo mto luka solution. Yon to koluka solution bandeko muta ko sauté mwana na komandoki oh mais mwana so komandoki mais lukela yo lukela mwana solution ko benga la mwana ta lelo yo à cause ya babinza minza boyebi combien de bana o bazana Kinshasa lelo yo o baza ko telingana évangile koti on a le bien ya Lagos ya business o kuna ya Kinshasa ya laka c'est-à-dire il faut pas kanga batu bandoki ya Kinshasa ya laka il faut bala kisayo libala il faut bala kisayo voyage na kobonga on évangile aux ala Kinshasa musuti do faut bala kisayo libala kobonga kokanga bandoki batu ba bloka do biloko moko boye oyo ya mabem oyo la kisaka na keno moto yo de se dire faut obanga ndeko nanga kobanga raté Nous sommes un roi des rois. Comment raté Luka Nzambe na bosolo ba okosa yo. Église dingo ba kotinda yo okanga. Donc c'est-à-dire bakangi même entourage au moins mutu mususu abwaki sabatu tout. Kasi pona bazwa yo bien. Mobali musu azaso zolinga mwasi. Pozwa mwasi wana bien. Elo nya osala. To mwasi mususu so alinga za na mobali na bien na mobali bien. Avant de venir mobile pour baisser bon pe bali mobile ba bon pe bali
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bimisa entourage ya mobali wana. Il faut créer un problème. On dit tel té. Na okaka lobi bo lui parce que mobali a les taux il faut comme moi si là. Ya on obi mobali faut la responsable. Parce que moi c'est comme ça makanga mususu oyo pe et baby si yo vision na yo. Moi c'est comme c'est vision pe parce que yo muto bala moi si bala yo te yo muto bala moi si faut et ça makamso moi si sur le bina yo il faut pas autant la te ma mota le ta te moi c'est ma raison on bi makamno soutien mususu moi c'est ma raison makamso mususu non c'est toi qui décides moi ça zo linga benga na batu pembeni na yo moi ça zo linga te batu bazala ba camarade no bazala po azana besoin bolingo na ye. Mais bolingo ngo siko eza bolingo divisé pour mieux régner. Il faut ça la ndenge wala po. Abi tant musupe moi ça za banzela mo batambola. Abi no te soki mobali nanga kangami na bateau na ba camarade ni wana. C'est vrai Bible dit fouiller les mauvaises compagnies mais tout le monde baza bato mabete. Voilà. Mobali mususu po linga moi si na ye. Il faut bimisa bato nyoso. Ah oui camarade no wana. Camarade no na songi mobali. Ça dit démarche Nazali, il faut avoir moi si Nazali, ça dit il faut à kata moi si wana, de fois à kepena koto, à bomber la bébé sena ou wana camarade noir. Camarade noir ne dit na oka gando tongo de koto na été parce que mobali na ngai moto ebisi ma mobali na yem tebisi makambo. Awsani. Mobali na ngam tebisi makambo donc en tout cas, moi je crois à mon mari. Tant on dit mobali na ye, c'est-à-dire moi indifférence c'est le quota yé na camarade wana si alors ça blague non éliminer camarade wana c'est bon mobali à comprendre gloire et louange Jésus va mobali allez à quel deuxième camarade c'est vrai moi si j'ai appelé tazala moi si faza la camarade à mobali na ye mais ngana yebi ba te pelé ba souffrir na poto oyo naza yeba. Comment on va la rosala à sa camarade? Barasa ndengwana bazali. Siko yo o wana utoa bangwana za miki. L'église siko ndeza pena donc l'église ne pena ndeza pena donc l'église ne pena vimba. L'église pena vimba. Donc de comment si oyo famille na ye bazako lela balobi a boya tout le monde mazana à Paris. Donc ye camarade na ye confidente na ye muto ya tindaka mbongo muto ya salisaka ezaka prophète Olga na Kinshasa. Donc au kamati vie na yo donc ça dépend na ye elle se croit que vie na ye est contrôlée par donc ça dit prophète Olga wana yende bina muto afanda na nzamba beta kati na nzambe quoi ba liara banguba ba liara badara na nzambe afandi na nzambe baoka bola mo fena mo kopo na nzambe nzambe andeni ate batelanga mutu wana. Vous trompez pour rien. Kanisa ndenge bobotama ya mo vanda bena rizwa bena ta ya obule mais pouvoir objet to botamela to ndeko mela ba soupe sika moko to lembo la basanye sika moko lembo likoto ya tiya lembo likoto mo to ti sa ndeko mipembe ndoki azalaka te yaya to leki no azalaka ndoki te mais lelo yo leki to yaya na yo akomi ndoki. Donc bandeko bima na église o bazo yebisa yo ke so monika église wana bakanga ka bandoki mais bima kuna mo komsu ba okanga mobali no ndoki okola yo kaka na yo okoyoka ke mobali no zandoki parce que mobali o abali yo misi mbona ya bali yo lo mbali no lo komi ndoki donc yo ka ke mobali no zandoki siko tango yoka ndingo wana kasi spia moi bolingo na bolingo mali okota siko tout doucement malé petit bois dégoupé andi kokota tu vas ndiko ba mobali no ndoki allez tellement ma canzone za na mutu comme si pour la libouer au réseau parce que d'autres mots ils ont pensé la bisoute tellement raisonné trop aller au monde non on va finir qui on sort ndeka mutu azo biso ke mutu na ndoki akoki pe ko c'est à transformer ça dit babani à la telongi il y a mutu yazo bangisa yo ke non maman na zandoki donc yé moko ko la taper longi maman na yo
aye kosala yo aventure po ye azala makambo po ye mutabi makambo wana ya kwa bato bazaka c'est-à-dire mutu na yo mutu mazoteka kisi poison kisi oyo ya oyo ilongo na kasui poison na nzoto soki ndingini mais ye ayebaki yango ndeni mutu wana mutu wana ayebaki yango ndeni ayebi ndeni kendo soba c'est-à-dire kaka bato baya na poison kaka bango nde baya bateka bakisi poison kaka mutu azoyela yo ba révélation non papa na bino azandoki donc ye mutu akolata sikoyo esprit papa na bino alati elongi wana aye yango moni bandeko fo bosambelaka parce que mwana nzambe ndoki akolata jamais elongi ya mwana nzambe mwana mwasi moko abenganga mokolo moko azoyebisa ngai pasteur moko arepite na Paris abi aloti pasteur wana bazobima lokola bazosala rapport sexuel na pasteur mwana mwasi moko abenganga mère moko sœur na biso moko na yebi mpe boyita abenganga na telefone abi na ngai alobi naolinga na tuna ena mpa basali na nzambe bayebisa ngai est ce que nakolota mosali na nzambe mpendaki tosala na ye rapport sexuel mosali na nzambe or mosali na nzambe bakolata elongi no te diable akosaka na mosali na nzambe te impossible diable alandi jésus christ na likolo alobi soki mpe oza mwana nzambe ya solo soki oza mwana nzambe ya solo bwakama na se na kopesa yo mokilo mpo epesamela ngai ezalobi no yo kotante ngai te ntango diable azokemata nde ayebi ke no jésus christ aza mwana roi des rois donc ntango baye kokosa yo kende na banzela wana mutu wana ayebi ke no yo oza mwana roi des rois c'est-à-dire mutu wana akolinga jamais eyakende lifelo ye moko fo bokende bino mibale c'est-à-dire il faut créer bato te yakwa bato mosusu mutu ye moko il reconnaît qu'il est malade mais malade yango mpeza maladie moko oyo akoki kopesa yango bato mais namona bato mosusu moninga na grippe omona apesa moto pardon mwana apesa boye eza te na grippe c'est-à-dire il protège les autres mais mosusu aza na grippe na ye mo ayebika na grippe mais apesa moto yango ndeni ko apesa mpe biso non barace wana bazali église moko c'est-à-dire mwana nzambe bakolata elongi na ye te mpo bakende kosala baaventure le même mutu wana ayeli yo makambo oyo azokangeli bato wana bandoki soki ayebi ka epekisi yo mutu wana aza ndoki yo oyoki te ndeko nanga mwasi na oyebisa nde yo soki mutu wana apekisaki yo par exemple na grand frère na yo mpo oza na bagrand frère oza na bagrande sœur awa na paria oboya bango donc c'est-à-dire la même personne madame wana prophétesse akolata elongi par exemple ya grand frère na apekisi yo bino grand frère na mo ayaki na yambe na ndako bejo benga na ye na moni bien te omeka ndako bino wana lokola grand frère mpe na prière mingi te ya nango normal nde bavivamo normal abikaka non du père du fils saint esprit so ndenge nini madame wana koki kolata elongi wana aye mpena na butu aye kobangisa yo parce que but eza pour te faire peur po azwa yo bien il faut abangisa yo soki obangisa yo ndenge nini ntango yo so ndimi ye deja opesi ye deja motema soki ye abandi kokota yo abandi kokota voilà donc ndeko mwasi naosuka awa mpo na yo zongela bandeko na yo luka bandeko na yo yo ndeko mwasi oyebi oyo luka prophétesse Olga na Kinshasa po asambela mpo na yo otindaka mbongo chaque fin du mois yebake bato nyonso yokanga bandoki misusu prophétesse Olga yo moko mambo na oloba alata elongi na bango na ndenge mystique na ye abimelaka yo na elongi ya bango soko oyoka eza malamu parce que église moko mpe na Kinshasa na otanga kombo te toyebi église wana comme église mobimba ekanga bato bandoki mais ndeni comment église mobimba ekangaka bato bandoki parce que eza lokola neti hôpital te église lokola neti hôpital toloba na kati hôpital lobaka hôpital ya bakinshasa yango mamoko mpe esamaka mingi parce que hôpital neti na poto awa babenganaka mutu te mutu soki babengana basoki ekomi grand par exemple batransféré côté mosusu babika oyo bango batransféré baambulance na bango eyeba bazwi bake na ye mais jamais de la vie église ekobengana mutu et plutôt hôpital ekobengana mutu sikoyo église
place oyo docteur aba docteur avandi nganga banganga oyo soignera maladie oyo asondaka namu oyo ayebi na motema na oyo ayebi na nombre ya mabela nombre asuki allo badoke non en tout cas te boyete vous comprendre là si vous comprendre église ko kanga mutu ndoki par contre église il faut ndoki wana ya nzamba manifester puissance na ye mutu wana alanda nzela nzambe abikisama bazokosa bino trop yo peta musoza na ka o kanga bandeko na yo ya basi na mibali bandoki yo peta musoza na ka o bwakisa na mama na yo Olexa R non pour rien musoso pe mama na ye to bandeko na bango bakufa na souci ya makambo na ye ba comprendre te mais moi na biso koma yango nzambe ngo nini oyo yo nzambe ngo ya ndenge nini oyo il faut boya bandeko no nzambe ngo ya ndenge nini nzambe ngo ya ndenge nini oyo il faut kaka fokanga ka bandoki yaza ndoki azana misala mabe nzambe ngo ya ndenge nini kanga dadi moni kanga dadi falage ya donc ndeko moi si bandeko o bosala makambo wana bozongela ba famille na bino parce que église ezali nzambe azali pona batu nyonso tu surtout nzambe nda yelaki bato ya mabe nzambe yaki bato mabe po bazonga na nzela po alingi te mutu moko a souffrir na mokolo suka c'est tout le monde faut zonga na nzela na ye po zonga normal nzambe ayi pona bato malamu te nzambe pona bato masumu sikoyo bino yo ziko ozo penga na ye yaza ndoki mais non mais sunga ye soza prophète solo sunga bandeko wana bazwa des défenses parce que yo mto moni kindoki na bango alors sunga yo sko tiki bango ndenge wana sko pona na bikisa bango mama kokanisa te ke soki ozo sambela ya solo te kende otindaka mbongo wana Kinshasa po ndoki azwa yo eza ausala 2 secondes te 2 secondes te okanisa te ke mutu wana soki mususu kota koma ko bimisa banyau na yambaka ndeko mwasi moka autaka États-Unis bazaka na ba prophète so bani akoma komona banyau sadi ba obimisa biloko moko oyo pena oyo fo bangisa yo après yo siko fo mipesa pena pa na ye mais soki aza mosala na nzambe ya solo il faut ça là de sorte que bato wana bazonga normal kanga dadi ndoloso mobali moko abeti lisolo pasteur akoma kobima na mwasi na ye wana toza kolandela yango lisusu bien parce que alobi akoyela biso ba preuve yango tosangisi yango na kati ya ndeko oyebi mwasi pa lingi kotika église wana te ntango mobali ayoki makambo ayoki basouption wana ke aza clair te na pasteur ndeko mobali aye atemi mwasi abandi koyebisa mwasi déjà ke moyika nde tolobaki awa bandi kolinga pa boma kotia non nazoka basakama mpe mpona église na bino mwasi zokanga église na bango non nyonso tout sauf ça loba makambo nyonso olingi koloba sauf makambo église na biso oya kuti église akombie plus fort sikoyo pasteur komeka kuti kokoma kuna ti parce que mobali aye abandi koexplike mwasi na ye bamonaka mwasi na ye ndenge abimaka na biro ya pasteur mokolo moko mama moko akombolaka na biro ya pasteur mama azalaki libanda ayaki déjà bango bayebaki mama nayaki déjà avant ayaki na ye mpo akombola ta mama na ye akotisa fongolo ezali na kati mama comprendre ke pasteur aza pasi ayaki déjà kala ayaki ne déjà wana ye panda osola telefone amona boye nana ye kobima ser wana ye kobima ton ser wana ye kobima mpona kati ya biro pasteur ana aza na nini ya komona nini ya moni canapé lit ntango ser wana azobima pasteur soki azobongisa abongisa canapé donc ekomaki lit ntango ozongisango sikoyo ntango ozongisango mère wana koti mère wana azalaki choqué mais comprendre kaka non oyo ezalaki makambo nzambe te bato osala makambo na bango mère wana sikoyo asala yango nazobanga mibali faut bozala baresponsable
papa ayebanaka na ndako. Soki papa aza na ndako, même na bana na mwasi au sentir que papa azali. Eza makamba dictature te. Comment ko bisa mwasi no non banda lo na lingi sous makambo église te et puis mwasi bino ngana lingi yango. Ayenda ko yokani. Parce que vrai pasteur eza yo mo yo ne mutu fote ya mwasi on a parlé. Parce que mwasi bino no ye lingi ye alingaka yango. Donc ndeko na biso oyo alobi abengaki pasteur. Ayebisi pasteur alobi pas pasteur na bengo na yebisa yo mukolo na komona nga mwasi na nga so aye église na bino na wana ko panze église wana pi makambo na oyebisa yo parce que ba yebisi nga ki ba mono clair te na mwasi na opekisa mwasi na mwasi na ko kate alonga na laki yo muko mwasi na nga ko ya liso na église wana ndeko na bilanga bia obenga nga ngala binga ko da direka ko sakana te wana apeka lo kwa mutu normal. Pasteur ayebisi yeni na lobi non ko benga nga supo na makambo ti oki frère ko benga nga supo na makambo ti zambanda liboso pe asuka pasteur za de contrôle déjà momi ko benga nga supo na makambo ti zambanda liboso pe asuka pekisa mwasi na yo me ko loba na ngai ko yo ko benga ti pekisa mwasi na église ngam na benga mwasi na l'église te pekisa mwasi na yo ko benga nga suto bana mama c'est pasteur la axie no nga na yuma te o benga ndingwa ne parce que loko obe de ya kuna sina mona yango. Mbala c'est incapable de ça moi c'est que non nani maman okende boto mbale tellement si moi zo mbala ki bête na sommet pour passer ba déjà que non retour les na parler mais pasteur be tali écouter pasteur alobi etali écouter solo na moi si na yo ko benga nga pona ba buzo ba oyo ti tala makambo mobala abi nanga bi azolandela ayebisi déjà moi chef c'est mukolo ke l'église moi c'est pas celui que non ngana ko ke l'église siko baza siko etikali ka non ya lobi okete ya bi okene mobala bengi même na pasteur abi sola na moi si na yo donc pasteur azongisi ça dit pasteur anakisi yo kutu ke non yo ne mutu ana droit comment oza ko comprendre te comment moi si parce que na ba couple c'est la femme qui dirige. Tala, wana couple en koufa. Même moi, si je ne pas yébigué, ceux qui aiment diriger couple, c'est couple, c'est que couple, ils ont couple en yaoudaï. Comment ça, moi, si nous avons okende, moi, ça qui est, moi, ça, nous avons okende. C'est quoi total? Comment ça va se passer? Total. Bande comme il faut que ça soit responsable. Ndakuna yo, c'est toi qui vas diriger ta maison. Et ça que non, c'est ta femme qui dirige, c'est toi. Nous avons pas ça pouvoir, il y a des bosses pas na yo mobali. Voilà. Ngana c'est la mingi pour na monara pour ba camarade na nyoso presque na za na ba entourage na monara ke baza penza mibali ya solo. Au moins que non, aza mobali. Pour nga mona parler, je suis un homme avec un H majuscule. Na noko non exacte que nous sommes dans noko et là c'est que c'est-à-dire yonde mutu ka faut décider il y a ma femme qui décide aussi à un moment soit ngidi kama ça mais décision finale de ranga c'est comme ça c'est moi qui décide pour na ba décision on a ba ki ozo protéger peu moi aussi na yo d'un côté ouais ozo protéger moi aussi na yo quelque part parce que Makambo c'est même la famille na yo protéger yo il faut protéger moi si na yo parce que yo famille no ba ko bina ke no yo zo décision bi ke no moi c'est kende bote moi ça bi na ko kende on mona so moi c'est monela ye c'est la honte comment ça yo mobali de na boye avec ma seke ma menati moi c'est monela o mena dossier on les a dossier moko toujours c'est là parce que ndeko lobi à cause la maman na trouble nanu ezalate ouais c'est pasteur le monde epsinga ndenge wana ngana lobi kaka siko moi si déjà oyebi pe ke makambo wana eza ndenge wana mobala lingi na yete mais yo lingi kaka kuna pourquoi c'est que ça clarté yo ko sela ka église absolu makambo ko sela ka église absolu makambo mais mobali oyo wabala yo alobi alingi na ye lisusu makambo ba église wana te mais yo lingi yango kaka pona nini ton interrogation
tozozela toyeba suite ena bakseloko moko bamama bandeko bino bato bolingaka église bâtiment mingi c'est bien bravo mais na supplié bino penza na bonde bino na bolingo nzambe botika bana na ndako yo kende zwa oyo kozwa kuna soko ye meka oteya bana na ndako yo moko je crois que oteya bana eza kolakisa bana ka nzela nzambe alingaka kolakisa bana mabe te kolakisa bana bamelaka boye te komela boye te kobeba te voilà botika makambo komemaka bana donc komemaka bana imaginez maman ozalaka yo moko komemaka bana na yo na église pasteur asatuna yo tata bana aso bazalaka pasteur asatuna yo tata bana aso bazalaka c'est vrai ayeba yo na bana wana tango kende église amona yo na bana wana mais est-ce que asatuna yo mokolo moko ke asasala recensement pour l'interrogation botika bana pale toleki eya na frère moko nayoki kaza na poto awa kombo na ye ayemba abeta musique ya nzambe frère Benjamin bato mpe bayebi ye na Kinshasa bayebi ye frère Benjamin kanga dadi eza na makambo na yo frère Benjamin kanga dadi eza na makambo eza na makambo na yo kombo na yo frère Benjamin namona boyi natanga kombo na yo ya mboka mais ubeta musique précision eza ubeta musique ya nzambe moi bato mpe bayebi yo mwa ndamu na moi bato bayebi yo mpe mwa moke na Kinshasa frère Benjamin ozawa kanga dadi eza makambo na yo frère Benjamin yo okamata otindela bandeko basi ebele nzoto na yo ya kimobali oyo bato mosusu pena babangaka na bango te bato mosusu pena babangaka na bango te ntango mosusu akome nani o boketso baka koko soki koko nani kome nani soki bakemba bato mosusu vraiment babangaka te ntango oza komibenga serviteur de Dieu mais comporte-toi il faut se comporter comme un homme de Dieu ya solo nzambe basakana na biye bosakana nzambe et puis frère Benjamin balobi yo oza na verbe démarche mo sala nazui deux makambo na frère Benjamin. Frère Benjamin, j'insiste. Nazana makambo na yo so na bina na tandangwa frère Benjamin, c'est grave. So bina lakisango tam sukutu, c'est grave. Frère Benjamin, fais très attention. Au cossi trop. Na tche kombo na tche photo na ote, mais na pesi frère Benjamin fait très attention parce que démarche oyo sala banzoto na yo tindela kokoti na yo tindela bandeko basi ya na poto wana ozana na Kinshasa esi etamboli keba bon respecta babi frère Benjamin abandaka donc c'est à dire ndenga bandelaka on dit maté ya mo temps to lo baza batu donc frère Benjamin na kendaka pa ya akenda pa ba sœur po na ye abike ba sœur wana bana nkema botika lo bango pe na terme wana que non ndenga za sœur wana za ye moko donc et puis ako aibi ndenga ko kota pa ba ke sœur wana za ye moko akotala ba statut na yazo luka abandi ko soane tia obenga ba air moko boye ndeni papa basi pe tellement papa asa comprendre papa ala wati donc ngafuna kota awa frère Benjamin ko banga nzambe ngala ebisiyo frère Benjamin kanga dadi numéro nango yango wana benganga rapide. Sinon, pour nazui déjà ma solo na yo
eza nazwi masolo na yo kanga dadi eza ezwi frère Benjamin nazwi masolo na yo likolo kouta kuna ekweya na sete likolo kouta kuna ekweya ti likolo kotikalaka kuna mpona nini koluka kobebisa bavie ya bandeko na biso ya basi malgré faiblesse parce que bato babengi bato bapesi masolo oyo bazalaki faible te bakenda na yo malembe yo moko kamata boarding plantation na yo osala yango verbe envoyé au temps présent yo moko tinda pena bordure na yolo otinda yango omoni biso tozalaka sikoyo frère Benjamin so na bino azwa sikoyo eloko wana bum nani ata mpo likolo ekweya te wana lobi frère Benjamin okoti na kanga dadi ekangi yo. Merci na bandeko bolandi biso lelo toza dimanche je crois que na ko embêter binoté je vais pas vous fatiguer aussi mais nous en a bino lelo pona c'est-à-dire lelo pona rester connecté pour le autre robin ça moi 3 kanga dadi malgré temps ils ont un peu genre parce qu'il fait un peu froid hein? Moi mon père m'a dit des alliés mais on n'a pas de choix, on va faire le moins effort de notre part pour notre mission, au moins 2, 3, 4 Kangadadi, pourquoi pas. Alors merci Nabino Bato Boza Kolanda Biso, merci à Baro Bozo Pisabiso Masolo Nabino et Trobeta Sou du Solo Moro Lelo Kaka. Tous on a 2, 3 Masolo Futo 6 à Lelo. Après, on va essayer d'évoluer. Donc, la porte grandement ouverte numéro d'option Wana Benga Biso, place Signon Sozali, Pesa Biso du Solo Nayo. On va essayer à Loba. On n'est pas au Linga. Parce que net ma solo to Loba, ça va voice. Le bâton va le biter comme sa voice. Le bas pour le moniteur lobby à Loba. Donc, au banga na vite, Biso a watoza logo la bangote qui oyebisi nga na sala boye te nga na zwi na sali bongo te ngai soki yo mo lobi na otuna yo so olingi oleka voice na yo kana na tie voice na yo soko olingi yo moko po leka na tie yo neti boto yamba mutu moko olobela be escroc niveau escroquerie zo sala ma o ba congolais baza ko escroquer ba congolais na Paris kutu moko bakai mu po ça va se savoir ou comprendre. Vous comprenez, yo bino de kana kanga dadi bino zo de tala muta sala makambo ye yo to kona maboko to kango pe na maboko zela. Merci Nabino Boto bolandi ngai ba ocha commentaire malamu atie ba ufinga na yo estango si ufinga wana mona ka bu kingi jun jam. Merci na Washington. Mon poteau Washington, grand pays d'Amérique. Mon ami de longue date, Washington. Merci Nami Bamba de Zurich. Nami Bamba. Ah, tu vois, tu as sauté la moment maintenant, c'est-à-dire, ça c'est les Alibota. Nami Bamba. Merci na Jano di Bols. Jano di Bols, Moutonangaï, en tout cas. Puis le Sir Agostino, ma sauce à papa social. Merci Nabino tout. Partagez l'émission et qu'on a revenir à Moussou. Tout salut donc. Okutami, Mbala, Yassima, Lelo Kaka, Toza Nabini. Kanga Dadi. Stade de martyr et comme un stade Aliwa. Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko kuzo bosa nao.
jugement ya soka ekozalaka. bandoki bakadia basangani na stade de martyr Ona kobo mabai mawao Ona bafamia nyoso wanae Ona bisengo ya mokili nyoso wanae Ona bomengo ya mokili eloko kuzobosana jugement ya soka ekozalaka. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Galaxie 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafo pasteur bafo chandrel nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya kongo. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso politicien bamusicien bafo pasteur bafo chantrel nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya kongo. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade marqué ça pour la loisir et communauté de Messie. Démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pokolingi ozala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yozala mumbwa moto te. Eli 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 la bastabadani. Mon peuple périt faute de connaissance. bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela Banto kosa banto Bakanja pemba bankadia kosa bankadia okosala juge mokolo asuka ye omabe bososala bokofutango. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Banto kosa banto Bakanja pemba bankadia kosa bankadia. Osakana Oluka succès na kisi a pasteur les esprits dans l'évangile Osakana okokonyomola bazemi Osakana Kajure boko sutuka Yesu Kristu akundama sekwa Boboi Yesu boponi barabase Yesu Kristu akundama sekwa Bino boboi Yesu boponi barabase Yesu ne nzambe nzambe ne Yesu. Yesu ne nzambe nzambe ne Yesu.
la nouvelle génération. Pepe ambula elekeli ngai yo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga-kanda kati ya bolingo aspe na kobondela ozongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki okili ya nzambe mokonzi epai ozali ngai awa mawa na motema